Mais les quand même aux appels na souci wana ba bengi sa kopena ba film. Souci wana po musala nga na sala yango wana. Te na wanga na tena na souci wana ba bengi sangai belle vie. Soko azotala ngai abengi sanga. Coquette na la problème na été petit nanga Barcelone na problème na été petit nanga Barcelone na problème na été petit nanga Barcelone na problème na été Karine Yamado na problème na été Sila Bisalou Irsil Pechanga rolo ba mibalo ba ya pa na ngai nde bazaka ya sérieuté L'heure est grave. On a chanté les abonnés de Jodé Touaïko à télévision, bienvenue dans votre émission Temps Réel, émission caractère socio-culturel qui est présentée par votre humble serviteur Segon Kapanga Kapangalogie, les guerriers de la presse. Merci, chers amis fidèles de Jodé Touaïko à télévision. Un grand merci à maman Jodé Touaïko, la patronne de cette chaîne, papa Bob Ouaïko, les boss, Viviane Diasonama, et puis papa Serge Diasonama, papa Jean Ouaïko, maman Mado Ouaïko, et puis Isaac Mbongo, les conseillers. Voilà donc. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité, l'artiste et comédienne Viviane Ledoyenne. Il y a théâtre, Torobetane Masolo concernant Moussa Nabango, il y a théâtre Kaka, et Nengezalaka, l'actualité d'artistes et comédiens. Ensemble, mon invité du jour, Djamba Fongola de Plateau Nanga. Viviane, bonjour. Bonjour, c'est Gon Kapanga. Bonne santé. Santé qui t'aura en Nzamba Obatela, t'as rendu mon monde. Bien, hein, ça va. Hein? Ah, on dit que c'est grand. Vraiment. Mais tu es pendant tout bétanon ma solo Viviane, donc depuis tout coup yo, mais bateau ba hôtel la babi Viviane et ba y ba moi disparition, moi absence, Viviane Azara souté nanzonzing, Viviane Azara souté sur scène, Viviane, yango na ba découverte ka tout bétanon ma solo na Viviane, absence wana ezagidi à quoi. Bon, absence wana Viviane a pe maki. Ndenge mo sinyo sa zwa ton na ye, nazoki pe ton na ngai. Natala pe no makam susu. Keso na lembi yango badeko na ngai. Ba musu ebetsa bango libaku, mais Viviane a pe maki, nazaki na repos ya maternité. Voilà. Na Otobota. Otobota. Ah, vraiment félicitations maman pena vraiment maman. On a quantième enfant? Témoin na ngara liboso. Banda kalobota te wana mona liboso. Mais so landi musala o sego obota te. Na ba succès nyo sala ka wana ba ndenge nyo so wana. Yo so landi ngo obota te zaka ke. O mona ka ke elia ponga elinga bina ba ina ndamu no ke 200. Po so bio landi ngo obota te. Po mona ka na so arrêta. Na so arrêta. E so na boti. O kuna. O mona ndina zuisem. Akoboya ngai. So na boti. O na kuna na sabe vina e. A bota na e o sabe vina e mais mais enfin on décidé pena que na bota na voilà ah j'ai poussé na so na ménopause ata libala ngo ya malonga ndeni na bota te Sylvie Valerte on na bota na ngai on va faire nanga ke na ocho bota po ba bazara ba yoka Viviane na bota kutu boya azaka na bana te boyo ka ngona minoko na biso moko ba star na bino to ebisaka bino on ndenge bimanga Viviane na bana belé abota bota to bota bana 5 ba pesa ba te mais siko penanga mona avouer na boti. Voilà. Donc c'est ça et toujours continuer Viviane lelo auto toujours auto betano masolo par rapport à théâtre ka nengo bunga na yo za rapendate bato ba yebi moi raison mkeza ki obotaki repos aller donc c'est ça mais Viviane avant obota Viviane ozaka pe penda li soupenda Viviane auto e bagate auto talaka na ba CD avant ozo repos yo to yebi awale. Avant de repos à Wale, Viviane Ozaka penda pe lisusu penda mingité sur scène. Ezaki dit à quoi ba producteur ba lemba yo, Ozaki mal comporté, ndenge ermo bote ba artiste msou sérieux à l'époque wana artiste msou ba solina ba producteur ba bozo a été azin poli azabwe. O baby saka to ndenge nini? Non, nga vraiment Viviane. Na tika ko baby satana producteur morote. Sauf que na bande ko mona musala ngo bande ko sou bien te. Na ngande na tika. Nenga vraiment na tika musala ngo bon. Temana na so na molimo. Molimo ebisinga ke ya musala ko musala nyonso. Donc les gens normal, les gens mabete. Mais les années so boki no na ndenga mabe nde mabe. Avo sa musala na yo sambeli nzambe o sa musala na yo e osunga yo ko tiadi mo sa mambebele. Ya omoninga na zongeli mbulo na ngai. Donc nga pa na tika.
po buzo be koma makasi ozaka na déception moko boye ya ba producteur ou soit ozaka reconnaissante na ba producteur nazala nde reconnaissance ya ba producteur po na moko yeba o na yebaka wana nde banda osenga ke ba raisonna nga na ba film donc nazala reconnaissance na bango mais déception nde te voilà déception nde te po na osana non na quantité non pe na succès na osana ba producteur ba décevoir te quand même non ba producteur ba décevoir nga te lelo parmi ba producteur nini oyo ozala quand même oboki la ba flair ozala reconnaissante que producteur quand même a sala quand même moi ebele na carrière nanga producteur a sala ebele na carrière nanga eza Marcelo Titikalu Yakin Malebo na pese mbote bisika zali ye pena muta sala pena ya trop na carrière nanga eti bat ba yeba ngai eza ye Titikalu Viviane combien d'années na théâtre depuis wani théâtre tilelo mazana 19 ans de carrière 19 ans de carrière ouais. Parcours à Viviane à bandi théâtre wapi avant théâtre non toki non avant théâtre Viviane wana na kosani na vina avant théâtre na tanga bon ngai tant qu'on a eu diplôme de na théâtre avant théâtre na saka élève et là on est pour ça au théâtre bon na banda c'est pas na théâtre nga mana zaka na fanatique ali solo même na to na zai mwana muke ko koma na mabele bitendi nga mana zaka na fanatique ma solo on est na ko sepela na théâtre na kuma pena fanatique à théâtre donc il a mené pour ça on a pour ndo linga ngo makasi aux occasions on a ndenge nini okine au théâtre par mutu moko boye et yo moko talaka oke ko luka batu ba saka théâtre ou ezaka ndenge ni bon na banda sepela na groupe Chic Choc Luengi ezaka venga dia si akala wana petit nanga mosogo mosogo ndo seba na groupe wana ndo ki makutu classe na oketa ba répétition na bango donc ki ma classe na kina tchétchéri na pandi wana na kimi classe ka bongo siko na rasaki na bando ya bona ba uniforme ba kozwa nga pe pona zai mwa muke de ngala da sanga yi abina ngai so sisi classe bongo ya tant na zwa ka diplôme na boya kutu kende université mbamo na ye mbamo na ka groupe Chic Choc Luengi nous comme artiste comédien artiste comédien ba valider mba moko et puis quelque temps après Viviane Banzonzi pona linga musala ngo na bana da ko tala ba onde bando jouer na bi da ko betali solo ko koma na papier mama kenda ki azonga ki bona bi da tant sur na théâtre na zaki pina bazaki pa na musala makasite o bando pesa nga yango na banda ko sala donc musala na ngande yango saki na za bongo na bima mbala moko bana ba mémoire na Nzonzi Janify film nini ya liboso oyo ebimisaka Viviane na Nzonzi bato batala bandima yo bavalida yo et puis yango nezaka mbala moko départ ya Viviane na monde ya Nzonzi bon na monde ya Nzonzi eza mwana koko moto ebimisa ngai apa mwana koko toyozwa oyo Moscovite mwana koko ezaka ndeni betala rôle moke kaka en passant po bato botozongisa bato oyo baotala biso mwana koko ezalaka tozalaka junior Saoulo junior bameta so tozalaka bana quartier si je me trompe pas bo ezape bana ebele tozalaka bana quartier tondo sepela na junior mingi siko junior pe ya ndo sepelaka na meta yango tondo tia meta mal à l'aise donc bablo mwa bongo si je me trompe pas wana ezalaka baparti na biso tobanda tourner quoi voilà sikoyo ya Moscovite meta banda oteka koko Moscovite ezalaka shaba autaki Moscou na Moscou kuna batangaka bango mingi mututi bayeba étudier flair eloko lititi oyo sikoyo azalaka papa na biso temale auti poto aye nzoka na papa na nga na DiCaprio na Irene ki diafuka na opesa mbote bisika azali nde tokantisaki lokola mutu zo auti poto fo yaka na mbongo ya na bajine ya na bakete nzoka yaka auti poto yeli biso balivre aye na batrompete mpo mutu fo esala ti sikoyo biso koma ye koseka ye na quartier bato babanda ye koseka ye donc yango wana kaka voilà wana eza parmi bafilme oyo ebimisa Viviane lelo Viviane 19 ans d'expérience 19 ans de carrière na vie na yo tokoloba Viviane depuis abandi carrière na ye souvenir nini oyo lelo zo garder pendant 19 ans oyo sali na carrière artistique na bon souvenir ya neti ba bien matériel na kotanga on a TVT
oyo kozala motuya eza koyebana na bafani nayebani na bango na bato mosusu nakana te koyebana bango na vie na ngai nayebi bango eza déjà souvenir moko ya monene. Pendant carrière na yo 19 ans makambo nini okuta nango ba difficulté makambo ebele et puis makambo ereprochaka yo durant carrière na. Bon durant carrière na ngai nakotaki loyenge naki vraiment na loyenge nazao mérité te nazao mérité te na bona miso nzambe mpe ezalaki mabe nayeba mpe nzela ya église te natiaki ki star na mapeka nabaki nga na Viviane wana succès na yo carrière durant carrière voilà eloko nakoma na mwana nzambe boye toloba Viviane agera succès na été succès na nga te voilà na gera yango te Viviane ambiance Viviane mibali à l'époque wana bakwiti banini beauté zongala mwasi kitoko azomela bashimbo baloyenge bastar ba vérité melaka bashimbo trop pena na mela bo shimbo keza mabe na diamba pe diamba te voilà derrière shimbo masanga balcool trop kasi tango za na succès nayebi te soka na millier voilà soka na nde na millier osala mamona nyonso tuti soki bakaki lobi na ozolanga su $100 lobi na ozolanga su $200 osani ose reprochaka nini na carrière na yo ego na se reprochana eloko te mpo na komi na suka te na carrière eza nanu na osala mosala na nga sego Viviane asalaki lesbienne nini boye wana nde nasala yango te lelo ma bafille ya théâtre lelo ba témoignage comme bima nazaka lesbienne boye bafille binga théâtre bazaka lesbienne mingi pe théâtre bazaki basi nanga ne concert na yo c'était un bagarre alobi yo pour les quatre nzela avec lesbienne wa bon septième akino bablo ka bonde mais alobi vérité tout beli na nde yo pe alobi yo sango alobi ni na émission te alobi na vérité moko boye bat bayeba bon vie mo anda ko sala peut-être peza pe vie o Viviane aleka nango te ngande na sala ki lesbienne te nga ba ki lesbienne nde yarate yarate donc nga ba loyenge ndo mona kiana na zaika na millier mais kena changer na koma mona mobali to te wana nde latika ko sala ngote six ya Viviane moi mibali ya bato abebisa ba foyer ya bato ba rankine belé c'est ça mibala bato ngomine bolobanga na kamwaka mobala bato ngomine bolobanga na kamwaka ngai Viviane oyeba ndeni ke mobala na mwasi na ye so mobala na lobi te to so basignale nga te ozomona kitoko ezaka makasi ozopona te kitoko siko ozopona te siko mobali so alingi yo second oyeba ndeni ke mobala aza marie loba siko nde nakoma na conscience boye funa landela mobali wana aza ndeni naza wapi nayeba vraiment vi na ye soki abi aza na Londres naluki bakamana nanga baa na Londres balandeli ye soki aza na Paris naluki bakamana baa na Paris balandeli ye ozomona mpo bakosi biso mingi ere wana oyeba ndeni ere wana oyeba te po yeba mobali yango azo na calcul asa liste 3 personnes 4 personnes ba fille à théâtre so na kena bimina ona bimana foza nzambe po yeba ke mutana mwasi na ye ozomona tant mwasi na pa oyoka ke mobali nanga ki Kishasa abimina mutentel ozomona te ke echa de zone na foyer na bango kangi pe biloko akena ye wana yekoma na vivre mutalongo na libala wana mona yemo mutami kinda na ye ndenge na mais oleki na ba émission mingi Viviane ko loba to ko dénoncer mibala poto ba décevoir yo trop c'est dit à quoi mibala poto te so na mibala poto c'est trop dur bato to lova na bango donc nakoloba mibalo baya pa na ngai nde bazaka ya sérieux te so bito généraliser to sali mabe nga so bato yo baya na love de bato na lova na bango naza clair eza ngai eza vina nga balexela ba temps ebele nengo lobi tout ça kolekisa tant que c'est trop dur nakutana nde na mibali ya bien te o bando bazoya bayeki chance sa liste aile mususu abima na 3-4 filles donc nazali parmi bato bamibalo bazosa baventure bon yango na loba yo siko omoni ke mobala ye asoli na yo tie na mututi ok ye na ba ambition na ye mususu ye na mission na ye asala makamne mususu ozo comprendre siko ngona yeba ndeni ke wana zali mobala yeki na mission yango na loba bazaki mibali mabe siko Viviane lelo oyo mibali ndenge bayaka epa na bino ba artiste bayaka kolanda bino na vie artistique baota l'apparence o bamona bino na TV to bayaka pena vers bino na ninga sérieuxité nyonso parce que bino boza pe moi mingi ba artiste bo mara ba victime peut-être bamona bayaka par rapport ya identité o bamona la bino ndenge bo pesaka forme na bino na ba théâtre
Ah, wana siko na oyeba te. Pour oza mobali muto répondre na question na o. Ozomona bon na ebité. Parce qu'il y a une différence entre nenge apparence ba mona bino, il y a vie artistique donc vie scénique, na vie normale. C'est ça, peut-être na moni on a vie apparence sa vie ouais ozomona na TV. Ayepe na vie normale moni maka mususu. Ouais, Rose a peine raison. Rose a peine raison. Peut-être à mon anga na apparence wana lulelanga na apparence wana. Tango ya yepe boya moni pe makam susu. Yango moni pe ça apika baba benga ba décadence. Ya mabiloko wana donc. Peut-être ba déception les appelle dire quoi? Il y a bongo pardon parce que bazo ya ba moni a Viviane apparence mususu ba ye ndango lo ba vous allez moi dire moi bébé peut-être yango kimisa pe mibale belé pembe na yo. Mais et ape bongo te muto alingi moi sina e. Alingi ne kaka. Au moins mibala bien neti domase. Domase banda kishasa. A mobile na banda ko ya. Si le mobile na benga kinena poto. Tungolo bagaza zaka rose. Domase sala mabete. Basona kate wadisita kate. Oso comprendre. Mais ayoka ne mobile na c'était moi sinanga poto qui est bien na sengi boye zalabo. Yepe moi sabi na mobile na poto qui est bien na sengi zalabo. Ndele lo bazakaka. Moi ce que yo kuti mutongo lingaka vraiment que kuti na position o changer que maman est na lingi boete mais so na aventurer o na ki aventure nyonso tout au moins te ko yaka ko sali mission na o yaki na o simi diloke na yo ko sara aventure mo inte ke izongela ki opeka ngala succès na o sara be mo aventure ngai vraiment so ko loba ke aventure na mbalte po na za vraiment ngai ezana bato aventure nga ba 8 ans ibisanga na 8 ans wana na o sali aventure Ye 8 ans wana ye na Kishasa ya kale msu mwa moko. Aye des semaines azongi. Menga na zela ko pendant 8 ans 7 ans. Wanga na osala aventure to na osala mninga aventure. Po ene mtu fan singa. Voilà. Obe tanga masolo ya ba promesse. Ba assurance belé. Assurance belé za mo sinanga na obala yo. Na ozela ti. Na ozela ti akia sala aventure. Voilà. Sikono lo bani Viviane lelo oyo tango zoloba na moni mpe na mwa be mission so le kagi lobi na bongoli mutema Viviane na bongola mutema zala deliver yamba yesu tout ça et ça c'est dit à quoi Viviane na bongola mutema vini ni o Viviane azali nango lelo olingo laksa na ba fanatique na yo vie oyo koma nango vie nouvelle ezaka ke nde na zaka star na kinda na ndeko mona na ki star na ngai na kosa mambo na lingi na kosa n'importe quoi ok za mabe osangisa ngo na l'église na banda okende église te ola lem sous samedi ola na kwiti to samedi ola na ba fête ola na ba boîte ola na ba concert et puis sango ebi de dimanche au église au dimanche ça jour à repos na ebe ndinga au église te mais tant na yo yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na romo ki église na motamo makonanga na kati église er nyonso na ko bakena bongo mutema pona longwende na zalaka na changer ma benyo so tiki na o lingi kotanga no ate ma na liko tanga te voilà kana ngoloba na liko tanga te na tika nyonso na ma mibali kuna tika na ngai bakiteti ba impolitesse o nyonso o manka pour des chasses o sala ma mebele o bebana na ba camarade na yo ba orgueil o zaka na ngo ma mebele bele na tika yango tika bon ça pena pour des chasses président na groupe sans ngai wana vie na ngai azala président na ngai wana sans maréchal bongisa na bino tobongisa nga na mona nzambe nga linga su ba programme te nazaka na tanga ba programme wana Viviane mais na tika na ngai na tchana nga na seto na bisoka batu to ba lekinzela mabele ya pamba oyo donc na tchana nga na seto Viviane mo pe ki yo wana ozaki na batu mingi peut-être batika na image ki yo wana yango mona lelo se retrouver te na génération lelo génération YouTube to loba parce que ba oye ba Viviane espère ki ye wana wazalanga na ngo wana esprit 12 ya wenge mima ngo na théâtre bon peut-être na kokota vena makanisi na bango te peut-être yango peut-être ba obengisa ote na banzonzinga lelo ozo se retrouver te tamsu pozo bengisa bango te po yo ki yo olobe bongo mutema mais tamsu ki 12 wana ezakaka ende lelo koma aya ma copine o c'est sa fille mais changa peti bon na bande ko espérer kaka musala ngo ebunga na beka théâtre ebunga ba producteur ba oya makambo esila o ne to kendele onje ba oya sute ya solo oui ba producteur ba c'est biso moto ba producteur na sali chaîne na ngai neti na ofungola a Clara Biel TV wana ezake pona bana pe ko tourna ka pe mingi na inviter pe bande ko mususu to kota to kumbela ngo pe ozomona sola mi pesi principal mingi na mona na ngai lo ezala kaka il faut mona na mingi soko mona na mingi ozana actualité donc ezaka na ndo mona nete yango na za actualité te voilà. Lelo Viviane théâtre en ko évoluer té par rapport à quoi différence en wana lelo théâtre na biso ndiko lobi ezaka da ghetto ezo évoluer té par rapport à quoi ndé na oloba na be émission na oleka
théâtre tozalaki ofanda producteur aye invité osali film mais sikoyo tokoma biso mo baproducteur ata yo moko second nde ovai na moi boye okomi scénario okaboli bapersonnage moto boye ntela funa benga alo ojoelenga boye atukana na mbongo te moninga na ngai yaka obengibengi bato yo dirige nini ozomona teke ebebi ozomoteke beba osotali bandeko mosusu bilongo ezobeba mpona otambola na moi makanisi kokoma charge ezoleka ebele oke so ofai na ndako mosala na biso fofala na ndako producteur aye asangisi bino atourne ekomi mosala na ye akende komultiplie ye kaka akende kopartage ye kaka biso fo toluka bato bosabone kobobondela bato sabone ko pardon ko tomotina bato mosusu balien kolukaka banimero etona na répertoire mpo tindaka balien toluka bagroupe ba whatsapp ebele kaka mpo tindaka balien bato batala donc eza vraiment pasi eza pasi lelo oyo Viviane place au monde a défaut na théâtre ou lelo ils a souci majeur na yo koloba kene bazo ba sala la différence bazo sala ba comparaison bazo tala ba nigérien bazo tala ba camerounais ba sénégalais ba film ba théâtre mo zo évoluer mais abiso on dirait zo ngaka sima souci majeur na yo ndingo mona biloko wana ko lobani souci na ngeza kaka nzamba sala akota na ba konzi na biso bayemeka mpe kotala mpe ka na biso tokomatana etika banigérien bazala bafilme ya nigérien bato mpe baboya yango me otala actrice ya nigérien vraiment aza bien aza posé omona ete abeta matolo tokoma bazoba mpona obeta matolo ozomona batala mpe ka na biso esengaka mboka kaka mboka so batali kama kaka ka na biso kaka jamais omona baartiste baotonda nde totondi boye misala lokola mpe ezalaka te biso tobibwaka mika na théâtre ezala moto azalaki danseuse bu akomi comédienne moto azalaki journaliste bu akomi comédienne journaliste mpe comédienne mpe akendaki journaliste tokoma osala mosala eza ya biso te ozomona danseuse atiki kobina komi osala ne théâtre donc ozomona ke mosala donc désordre ekota tolo ba génération YouTube yango ekotisa mpe mwa désordre moto azalaki ne tiel ayo okotaka théâtre moto azalaki boye okotaka te donc ebebi makasi na ndenge osakana te donc mais nzambe asala biso kaka grâce soki kaka batali kaka na biso tokóma na biso mpe tokóma olala mpe pongi mpo tolalaka su bien te comédien olobaki lelo ngai nalalaka pongi alezala te susu ofungolaka chaîne ya YouTube okoluka bacontact okanaki te na vie na okosola na bato okanaki kosola na bango te nyonso wana mpo ya nini mpo kaka bavie ekota obanda ata kolela yango eza pasi second eza pasi lelo soki reproche kosala na baleki na yo baninga na yo baesika na théâtre oyo oza komona bango oreprochaka bango na nini na mosika kaka ntango otalaka bango donc so na reproche bango eza ke bakwea na makambo biso baya na bango tokwea nango te donc pour saisir opportunité voilà wana siko reproche na conseil bakisa on sangisa ngo ba saisir opportunité pour biso be kaka producteur oya to komi na YouTube ozomona mais bon be ba ki après YouTube nini ezoya donc bazela te ke msuka YouTube pe za soute comme suma ka msusu donc tozala kuna YouTube tozala bien pour muta regretter te donc rango faut ko saisir opportunité rango yo donc ozolia wana kolia nyonso telia ndambu bombaka s'organiser na vie luka mobala malamu so moni mobala nazoyela vandisio zela ngai ba promesse leke belete po mobala alingi mwasi na ye ata inane ba vande sika moso na poto osam tout mwasi na ngai ya neti mettre pidence likofele kimbasu na passe abengisa mwasi na ye ozomona mwasi azokenda osala be fort na moni mobala ka bongo ozo comprendre mobala ka bongo donc faut au moins que moi 2 à 3 à 4 ans ou mais la yebela mais likamudi na weza rapena entre ba comédienne ba fille à théâtre kana bata poto est-ce que mibala yango bazaka kana poto po ekomaka ekona kwa loyembo mibala poto basi a poto tout donc mibala po bazaka libana mboka bazaka pe na compréhension na bango na compréhension na yebika ke ngana luka na mbongo to so na pokwa yango moni ya moto préféré na biso bango mais kuna pezane na kuna bane omona marié boy na beka ningi makambo mabende yango wana te so za na procédure bango maniqué na yambaki ya bio na procédure bazaka na ba procédure à divorce na procédure à divorce elo ni basola raté vraiment elo ni babongisa te musu mona na lokuta musu na zala na yewana ya filma ka mona ka yena mwana na zo za mwana classe yo ngazaka na munjo ka moza sala ya sala na ete ozomona so les avantiers bato wana so yebisanga na lobani alexenga tana nga pamba donc mibali oyo vraiment obwaka bien batonton mito esalaka ya mikili
oyo bavaka na basi na bango ndenge Océane Dadine Martini ana mobali na ye parmi ba mauvais souvenirs au Viviane azala nango mibala poto balekisela ye temps mobali na ye alingaka ye mingi siko ya bongo oyo alinga mwasi ayesa mwasi nini tona procédure ya mariage tona procédure ya divorce esimba te. Voilà, tout ce qui est déjà cité l'émission, Viviane tout le ballon li solo ya homosexualité ou écoute il est na théâtre. Mibali basi. Lelo au serna yo 7e bagarre quand na lobaki a lobby yango a dénoncer yango a toubeli na ye a bongoli na mutema ke azaki lesbienne abimana ba fille mingi ya théâtre et bazaki basi na ye et tout ça ba biloko bongo Viviane tango yo ki yango. Naseka kaka naseki ba mutatubeli na ye mutatubeli na ye yo monengo bientôt mabe. Oui, c'est bien, tout belit. Bon, on t'a dit que on a tout belit vraiment. Toi, c'est pelate, toi, c'est pelate. Tu mets. Tu es na carré, on a des. Tu es ngate. Tu es na carré, on a des. Ngaite. Parmi bateau, lui, bazai basi na yo zaide. Te atanga skomboti. Atanga kombo quand on a moi sinende, nga na moi si bona que za moi sinende. C'est moi qui les bien écoute trop na théâtre, ya ba PD côté trop na théâtre. Tant on tala makambo yo ka makambo. Eza satana na ba œuvre na ye. Eza ke muto comprendre. Pour ba lesbienne wana. Ba musuba uta balibanda mboka ba PD ba komisa bandeko na so mibali ba PD ba balibanda mboka atino pena atinde ngo mobile pena bi alandi place azalaka akesela ngo kuna bosko mu déjà ameki akomi na guana poni ta osala ngwa net ndeko mo théâtre ba bio non yependa ningo lobi wana yependa comme système ba ni wa théâtre comme na mbongo ye muningane mobali bena tindele mbongo ake na mboka na bake ko vivre et ya moi si pendenge balover et comment dire raison mon balover pour ani poisson bakar pour apparaître na théâtre il faut ça danger biloko etika na scène moi ngana ko sa ngotin do mutandi ma tekane am na eka pona ba bien mokilo pona bien bat ba mona ye bat ba mona ngate etika na ngoso kanka miso si etikali. Donc trop pour apparaître aller comme ninga pour tanga kombo na eba kumisa e kubanga raison pour laquelle yango monde bato bazolo bake bozo se retrouver dans théâtre bozo kufa pauvre c'est que yango bato ba continue ba raison na mingi pour théâtre zo futa nango te ah bah c'est ça théâtre kongo zo futa te to ba yango wana bato continue ba raison na sko sani lemsu yo na milieu wana te ba omonoka pamba yo na kati ya réseau na te ba monoka pamba ana nini na lelo te ba ko se manquer na ope ba seki yo pe ana nini lo makuna na lelo te sama zoka lo kumso to sam sa na ndenge mo ya calme na oki na oka male betim konza ba yo sanga ke pona o lelo yango yo pona o lelo ko sala bwe na be na kumsika nzambe bo so ezate. Voilà, Viviane, pour être une bonne actrice, un bon acteur, il faut être comment? Il faut ça en nini, il faut ça à théâtre, kakato 500, on a makamtu. Donc pour ça l'artiste est posé stable, il faut ça en nini, il faut ça en nini. Il faut ça non artiste makasi, oye ba ko jouer, il faut répéter ka. O répéter mingi. Hein? Il faut ça mi ba découverte ya théâtre. Il faut inventer comme solo. O koma ka mingi efungola koma yele. Hein? Pour un succès. Tant oye ko la babiloko wana ozala actrice makasi to acteur makasi tango oza acteur makasi oyebana tango ojouer mingi oyebana tango oyebana wana facilité ya osomba pantalon wana facilité ya kolia motoki na yo oza na posa teke ozola ngo kisi oza na posa ndako nganga te oza na posa basukola ote wana posa teke na linga mobali wana na kanga na kisi pa pesa ngambo te o s'en sorti yo moko na savoir faire na yo. Donc yango wana elo msupe mais bande comme soupe balobi pour nous la stable dans le monde du théâtre il faut sans théâtre na business est-ce que c'est vrai bon eza yango pe mabete business pesa mabete on se comprendre business pesa ngo mabete za peka malamu ko sangsa ngo pe on s'en sorti pe kaka so po tika ndena na mamba théâtre kaka o jour no ka mingi mbongo ekota ko komara mingi YouTube na yo bat ba e manka bat ba commentaka mbongo ekota YouTube atilo ba publicité li ambo o s'en sortir kaka makambo ya ba lesbienne na ba PD en tout cas to lobelango pe to continuer parce que ekomi ko le ka mingi trop c'est trop mais Viviane lelo to sukisa na lelo na théâtre singaloke to lobela ngo de amondambo singaloke to kisi poudre magique po singa no mo lo kasa na lo lemo tango zolo ba mutapoto kuna yoka mutema moto atindelo mbongo ebele singa loketo kisi boy Viviane
succès au bino bosala époque au bino bosala makambo wana o lelo ezoko régner lelo rolo bani par rapport à ça et ya mabe ya mabe ozomona ki ya mabe makasi po tshela moto eloko na lolemo po kabela yo fo kende basukola yo po kanga na eza nango mabe eza vanité de vanité biso osala ngo te biso osala ngo te na époque na biso tosala ngo te naokamwa bon nzambe asunga kaka nzambe asunga kaka nde tobaka baoyo yaye bazali baoyo pete bazali nzambe asunga kaka bao basalaka yango nde batika na bango yaye nango bisengo moko boya kutu zwa so lelo ozongisi molimo nyonso etikali pamba place okende oyebi oke wapi deja nango na ntina moko te eza kaka mosala mona nano kaka mingi kaka ozonuka makambo ozonuka succès luka nonga kuna bapofero luka nonga ata bapolémique finga ano bato na tv ofingi bato na internet mpo bayemaka batalaka yo ke oke esimbe nokisi basukola yo mo tekana osali buzoba nga na kosala ngo te ngai jamais. Voilà donc Viviane tokomo kidea na suka ya émission na biso lelo oyo Viviane kozonga sur scène lelo na théâtre na YouTube et comment na ba groupe omona oyo abengisaka ba oyo abengisaka ba oyo moi ba cliquer salama. Est-ce que Viviane lelo oyo ezaka bien ba click wana par rapport ya ba YouTube ya chaîne ba YouTube ya ba groupe oyo ya bato ba tournaka. Est-ce que Viviane lobby pe ba soué na ezaka ba bengisaka pe na ba groupe ya bato wana ba tournaka ba film ya YouTube lelo. Ba kozana ba click wana eza mabete. Biso to ba artiste nga lo bango ya nyonso fo esprit pe zalaka. O tsheli pe mutu libaya mo po casser mutu pe zaka na on normalement to na biso ba artiste. Mais faut raisonner pe bato mosusu. O tsheli pe na film na nga na kotika bilongi ona benga pe intel. Na benga pe intel to se belete faut ko kabola ko partageaka. Neti ngayo nde na ozongi ba film na nga ba solo mo sa ba film na nga. Na luka plus bato ba négligea. Na dena liste na comme commander ba combo ya ba comédie au ba négligé po bande ko musuba mona bango te moteka esala bato na pe bien aine tournage na ye azuma principal na ye zongi CP susu azuma principal na ye zongi se lisusu ka bongo na sanksi na ba o ba osala ba pesa pe makambo mikolo yo ba petit na biso na to koti musala ngo to ke na ka bongo biso to luka kwa ngati mais lelo quand même oza pe na souci wana ba bengisa ko pe na ba film souci wana po musala nga na sala yango wana nana susi wana oza susi na tendeni nasa hypocrisie ke na wanga na te na wanga na te nana susi wana babengisa ngai belle vie soko azotala ngai abengisa nga coquette naka na problème na ye te petit nanga Barcelone naka na problème na ye te Karine ya Mado naka na problème na ye te nani susu asala ba Sila SB Sila Bisalu Irsil Pechanga bandeko ya biso peut-être baza ebele ba fleur bangu basa ba filme ne mibali nazali na ngai so babengi ngai na jouer na nga pe na jouer na nga pe bien vraiment voilà on est un message à Viviane à jouer na bien boina boye lelo profitez ko lancer message na yo et puis au petit numéro contact na ba producteur ba mécène ou ba na besoin na ba zong c'est sous Viviane sur scène makasi ningi ba au CP sara batou pour talent ezana merci beaucoup na bato spalandi biso ba fan na ngai message ezaka nazongi sur scène bao baza na ba chaîne na bango boko contacter nga pe na numéro na ngai na kota pe ba film pa na bino to sola na posa pe na tournaka mingi o pa linga soutenir ngai eza pe mabete na numéro na opesa soutenir ndeko na yo vient zonga sur scène somba caméra tourner osoma na esa nga pe kaka bien numéro na ngai ezali plus 243 89 81 10 431 plus 243 89 81 10 431 okomenga na WhatsApp to solo na biso na profiter pe na pesa bambote na ngai na vie na ngai Major Doudou le grand boa maître Pidens likofe le kimbasu na pasi Océane Dadine Martini bambote siko zali domaze na papa Irène Kidiafuka Amanda Feza na pesi merci na ngai na Robin Vwemba display en couleur na ba pe bako ta contact na ngai na bando boa bino numéro na ngai wana pesi plus 243 89 81 10 431 naza na ngai ba kolo ba chaîne oyo so pa lingi na kota ba film numéro ngo wana komeni ngai mama na ngai za mwasi mama Jodette naza na ngai na nga pe cherté to sola kaka na kota ba film na chaîne na yo et ça nga pe bien ezong sangai
talaka nalingi bino mingi so na loba mabe bolimbisi ngai na aka mutu na kobeta pe libaku mais au moins nalinga mi koloba na aka vérité blessé te on de kona bino merci beaucoup bye. Voilà. C'était la Viviane. Ah, on change vraiment Viviane. Merci vraiment. Et Zaki Bongo, l'artiste et comédienne Viviane, Zaki invité du jour Nabiso. Merci Namino Bolanda Biso de partout à travers votre chaîne Jodette Waïko à télévision. Merci à maman Jodette la patronne. Maman Mokonzi, merci à papa Bob Waïko les boss et papa Serge Diasonama, Viviane Diasonama, Isaac Mbongo le conseiller. Merci Namino Bolanda Biso de partout. Bon, continuez à s'abonner, à liker, à partager. Et ça va bon à la télévision. Derrière la caméra, il y a héritier de Jamba, il y a une image. Donc, on va dans le prochain numéro. Bye. L'heure est grave. Bon compte, on a chanté, toi.